bato misusu na ba famille ba mokana ke muta kufi ba mona shida mbongo wana te ya mutu ezo so mutu Vox oyo funga makala ba fungola nyoso ezala tina bokangi yango te absence ya mélodie ezalaki déjà remarquable oyo kantindo se makio teli net na yo bo ndenge osana na famille okufela te soki lelo biso nyoso toyo la mélodie parce que toyibi na kombo na ye ya musala siko tongo bato wana bolingo te bolo ba bongo poani eke poison de bomaki ba comédie bato ati yo so zo belo est oye ba ke okufa te bo bosa na te bosa assemblée tatiki mwana ya mwasi mélodie alongwa kipe po sala ki groupe na ye côté wana tolo bateke ba abandonner ba sali boye non. Mélodie atiki scène il y a de cela plus de 10 ans. So ba to lele belé c'est normal pour ça le on sale belé. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso. C'est toujours votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse. Merci beaucoup na fidélité na Bino Bolandaka, Jerry Kobetox. Merci beaucoup na abonnement na Bino et merci beaucoup na appel na Bino tout au Bozobenga. Moi na mboka Jerry Kobetox, muto apporta drapeau ya RDC pour na servir Bino pour na servir Bino musala par rapport ya ba actualité nous surtout les na Congo et surtout dans le monde entier drapeau et akawana pour na relaxer lembo ya mboka pona relaxer que je suis des pères et des mères. Merci beaucoup na Jack Kanangila derrière la caméra. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso na Feza TV RDC ya Mama Bella Dinganga. Et puis chaîne partenaire bazalaka bana mapasa Vision Plus Télévision. Vous continuez toujours qu'on s'abonne, qu'on aimer, qu'on partage ma vidéo. Alors aujourd'hui, tous en cinquantenaire, putain de cinquantenaire, j'espère que vous les artistes et belé, vraiment qu'on rendre hommage et puis qu'on soit qu'on a biso mélodie oh yaki na point noir et yaki na Kinshasa et lelo na hôpital du cinquantenaire et tozo bimisa corps ya ndeko na biso mélodie star mélodie ba diamant alors tozo mona ba artiste et belé ya ndenge na ndenge tozo mona ba ndeko ba ekolela ndeko na bango et puis na famille to repoussa na pembeni ko tanda micro na biso pona ko lobisa moko par rapport il y a des oyoyo alors ngai eloko na kolobaka ki bandeko na biso ya diaspora merci beaucoup na bino pe parce que botika ka biso te merci beaucoup na bino tout oyo bozwaka moko na moko artiste moko na moko bozo aider même kaka financièrement te même spirituellement même na ba conseil merci beaucoup à vous et to continuer toujours ko conseil la bino toujours musala na ebité soki Jack Kanangila na repoussa na malembe pona kolobisa les artistes et comédiens voilà totambola déjà Jack Kanangila totambola voilà présent Guécho mes condoléances hein. Merci et puis félicitations merci félicitations vraiment bozo honoré biso makasi merci voilà lelo ko lelande ko na mélodie lelo zali mo connait asuka lelo bani lo ko bisa bato no surtout balandaka bino surtout na libanda ya mboka par rapport ya nyonso leki na matanga mélodie. Ouais, to balela kana biso parce que la Bible nous dit to lela o bazolela lelo toye to rendre mélodie dernier hommage naé à travers babili na bino bando na biso de partout ba talango yango na yebi ki baza de cœur na biso bazo compatir parce que la famille artistique est éprouvée mais aussi sa famille biologique oh baza très choqué passe na monter ma biso famille artistique to yebi ki mélodie atiki biso physiquement mais à travers ba œuvre naé to bana omona toujours ka mélodie physiquement ok mais tozana ina molimo. Ouais, donc l'artiste ne meurt jamais, à demeurer à jamais à travers ses œuvres. Donc Zalara toujours dans la mélodie. Voilà. Président Guécho, question moi dans tout na ba comédien, presque tous les comédiens. Lelo organisation mélodie lekika malamu makasi bopoani. Nzonzingi kaka makambo asala kala. Bon ça c'est question il y a organisation d'abord en premier. On a par exemple celui Yata Matanga ya Diana Makila. Il réagit très bien. Au moment où Biko na biso, on appelle ça merci na président Elombe. Biko na biso wana balaksa biso combien bazan expérience et combien on faut orienter à biso. Na spécial exemple gars ya Matanga Diana Makila. Tant que on a des démarches ça ba au mari, ba oxygène.
de consulter Bakolo, Ozali, Papa Masumu, le président Elombe. Ils ont cette expertise, ils ont cette expérience. Bangonde en retour, orienté Kibiso, et que Bangonde se l'équipe très bien. Telle organisation, Matanga Mélodie aussi, cette organisation. J'ai dit merci à Papa Elombe. Merci aussi à notre ambassadeur, M. Christophe Mouzungu, de l'autre côté, à s'impliquer aussi dans Makamango, Tipo Kore Longakuna, Mboka Musika et Komati. Les gens ont douté, mais quand même, solution, parce que dans tout problème, il y a toujours des solutions. On a essayé avec le peu, avec l'implication, il y a certaines personnes, pour ne pas citer les noms, et ça allait à ce que Corps à Mélodie et que Bissoloto s'est retrouvé pour te rendre un dernier hommage. Et puis voilà. Donc, on a famille belé ceux qui fait les motos. Tout le bien parce que n'a la moto vérité. Moi mbutu bimara. On juge famille Mélodie ndengeni. Pour nos moni bazon de kimia. Non, on a plus par exemple déjà j'ai été pâté dans matanga il y a Diana, famille Diana, une famille très bien éduquée. Mais au moins on se ma famille Mélodie. Pas de obi on dit que tous les familles ont Koufi, mais pas si nous avons perdu la personne. Mais le reste vient après. Mais au moins de familles qui sont éduquées, qui comprennent bien les choses. Il faut comprendre qu'il y a en premier, tu cotiser, tu kangisi pour te kunda d'abord ndeko. Le reste c'est parce que nous s'enrichir l'essentiel de la trouver les boulots que la dernière demeure naïe, ça et puis voilà, la meilleure des choses c'est ça. Et ça a été que les sujets à débattre, à confliter et même musique il y a un autre important. L'essentiel c'est que tu connais de on calme, en paix. Moi que son âme repose en paix. Il faut qu'il en paix pour biso peut-être la na YouTube on dit comment OK tout ça que son âme repose à la haine. Mais c'est très dangereux. Mais tu regardes que paix en biso nani amen de l'objet qui est coupé en paix. Puis la tristesse, dans le sens où il y a moko attaqué à biso. Netinga par exemple dans le bas, n'a qui opportunité de jouer n'a été. Mais le rôle n'a du domaine, n'a du métier Poutinga yawa. Il y a un aïe pour rendre le dernier hommage. Voilà. Il y a pour rendre le dernier hommage. Organisation ya bino barter obobima libanda. Bosala ki nini organisation à propos ya matanga. Bon, tango matanga wana tango sangwana yaki ngala kuma dire préparatif ya oyabwe. Donc na koloba na tuka na zali sous place dans moment où sengla ki batu bakuta na basangana. Ba bania osala mi comme elaki déjà awa. Donc voilà, yango moni nazala no courant na yango te. Mais na bike na bolingo yo tozara nango na corporation na biso, je sais que bazo sala quelque chose pour na yango. Voilà. Déjà oui mambo, déjà question mon azo tuna awa o lelo batu bazo mi tuna voilà. Batu lelo bazo mi tuna ba o lo baki. Organisation lekio c'est comme c'est tika libela. Akupa WhatsApp tika la, mamtu tika parce que en tout cas ba boke libino ba flair. Pour na yo idée ni noko sanango oza même opinion na batu wana. En tout cas, so na résumé dans le bara que porte oyo funga makala ba fungola nyoso ezanati na bokangi yango te. Donc cela veut dire c'est la terre oui. On a identité yo yebi. Donc cela veut dire quand non lobby ils apprécier na batu nyoso en tout cas il fait tika la bongo. So que tika li bongo to bité que ça parfait ko le nyoso. Mais place ba laki ni ba nomane ko zala to me la suko bongisa davantage et puis to évoluer bien. Voilà, j'espère que le voyage à présent Willy moi vous allez pour le tournage on a tout tourné hors matin. C'est ça pour le tournage. Bon, pour le tournage oui parce que Nazara d'habitude sur le belango dans moment il y a tristesse mais quand même le retour du motuna si kana loba. Donc beaucoup plus na yaki ezalaki pour na promouvoir na nini ba chaîne na YouTube na salaki mi balé. Donc pour na audience mani mamne ezalaka do fana koma la zone ça groupe penzate. Le bana ko ça groupe mo privé en moko mais il y a zone ça groupe pena que non voilà les non jamais. Jamais président. Tu n'as jamais parce que n'abi ne mamo etambolaka na sala dia ba groupe na sala na yebi ndenge ezala ma bina malamu. Donc voilà pour na yango te donc ni na lobby na ye beaucoup plus pour na ba tournage pour na ba deux sites na ngawana et moi audience mata donc fallait qu'il t'en intérêt place ma solo pene ezalaka. Pour biso na poto kuna ko saoté ba vrai bazar. Kuna ba vrai photo za ebele mais ba vrai pena bactère bazar. Talent izande awa po yebi mabela ba koko. Place source pene inspiration ezala ande yango. Dernière question, aux amontons jeu bantonzing belé. Théâtre, les lots n'engezaki kala na poto place au outil en plein théâtre zangai. Bon, nakoloba
ezaka ndenge ezalaka changer te changer nango te bon ora wana nde na lobi moi siko ngai biso to bandi peut-être ne ba céder même pas ba céder ko te yene ko ya biso to mona ndenge biso to banda pe na ba série yebi ba cassette même pas to na ba cassette mo betaka ya minene makasi ba série biso bo ba tête biso sali zaki ya o sati na mama ngebi ba zu ba décor planté ba che wana ba télé mo ke sala na ko tuté ba che wana comme ka décor biso bande ba théâtre wana o ezaki ba filmer na ba caméra za ba sala mama montage pe ka sur place peut-être pour le lendemain nango donc to wuti mais si on a une évolution, c'est ça YouTube. Tout le monde est donc si on y a une vitesse, il y a un saranate yoyebi. C'est ça que tu as le cimetière, il y a un comédien, il y a un terre cimetière ou pas? Surtout le cimetière, on a évité la sens que bon marabi sont au coufu bakundi. Voilà. Contenir la réalité kuna. La réalité wana en tout cas sur commune royeba yango. Sur commune peut-être peut na lobby au comprendre en côté et ça la réalité kuna yango moni mingi oyo pena ba mi pesi na yango ba ozana ba problème donc o ba mi pesi na théâtre kuna o ba mi pesi na bien à 100% ba ozana ba problème na ba vie na bango privé deux ans musala moko so ke kuna o mata o kita ko zongo 100% te Aux 100%. Il faut tout tourner dans un CD. Parce que biso tout na internet absence c'est qui déjà remarquable. Pour na ba film nyons na tourner avant na la Jérémie tina yo comme Jérémie l'homme de l'évangile et tout na tourner la mélodie à ta tableau moroté. Donc absence on est qui déjà remarquable. Donc yo muto vanda na ba ndekono na ndaku moko soki akufi ozana pas si makasi tant mususu koleka ndekono ya makila o akenda poto bambule leke belé bo vanda so esika monté. Pas si on est ndenge monté. Absence ya mélodie ezaki déjà remarquable depuis un certain temps parce que moi je fais 8 ans dans Moussala Oyo na tsala ko jouer à ta tableau moroté. Donc absence wana ezaki nango déjà remarquable. Voilà, absence wana ezaki déjà remarquable. Un mot pour la famille et la famille nabino artistique. La famille artistique tozo lela déjà ba courage na biso ba artiste parce que to bungisi muto biso ba msuso tozaki na on a souci ya rejouer na scène moko mais occasion pe samité akei ba comédien nyonso to za makasi to simba na lisusu parce que ba moment oyo ndeza ba moment oyo faut conscience ya moko na moko ezongaka inutile bato bazaki na ba conflit ba rancune na mélodie akenae au salon suna nani parce que elle est partie. Donc biso pe bato to tikali o za likamuna muninga likambo eza nango réparable avant qu'il ne soit trop tard bobongisa na bino kaka na famille na epé ba courage kaka cho ezate parce que nzambe mtape saka epé mtazwaka donc to ko condamner nzambe te to kapé ko tuna ba question te pour répondre na été parce que ya nzambe ya za mettre temps pe à circonstance. Voilà to moni patiki mwana na moment onde mwana metangu wa panzani lo ba matanga papa wemba lo ba matanga kenda kambangu na bapaya me na bango moko matanga etikalaka na mwana ndenga tiki emo mwana naza mwa muke na mona oyebisa ete donc ndaza wana kutso tuni ayebi nete ke mama na kufi azana mwa muke so na bina yebise na yo betsa mwana libaku pambo na mwana te na famille na bino ba artiste ndenge mwana poto mona kake na moment onde douleur ezala makasi so bakero kunda mona kaka esili mwana ngope bo bando okipe pe su oyo kantindo se makio teli net na yo bo ndengo sana na famille okufela te yo po kufela mais lelo yo mi maquiller na yo il y a un temps pour tout bible mtelobi po ondi maketo to le la mélodie to sa neni to tourna te to fandi na bisoti mukolo anjo azoki molimo na yo yebisa biso ke non awa sko boko bando tourner non non to le la mélodie après awa toza obligé ya côté les matoki oluka kwanga pour que so ba yebisi biso bosa Pierre Thomas la mélodie to za na facilité osangsa mongo to sa Pierre Thomas mwana mélodie za un problème bo to za na facilité osangsa mongo po mwana wana akende classe mwana na azwelo wa kolia ko yebisa mwana na un mot ezali baku na yebisa nini mes condoléances maman Koufi courage ana yebiseka courage te aza makasi ana mwa muke tokotelo mobwe na mutute amwa muke au fur et à mesure aya oyeba que maman akufaki tant sous gloire à Dieu écoute ese akoli eloko kutu ya oloba ezane na bato batikali na mwana wana mba comprendre que mwana tikali bino boyebi histoire boyebi déjà ngana VS ezao le kande nini
donc tant nous surtout to bando za na VS to bando za na bango donc voilà to bando travailler na bango souvenir ya malamu tika na ya Mélodie souvenir ya malamu za musana ye oya salaki parce que d'abord yo yebaki comme na Mélodie te donc ce qui lelo biso nyo soto yo la Mélodie parce que to yibi na kombo na ye ya musala donc souvenir ya malamu déjà yango wana atikeli biso parce que asalaki kombo na ye to kobosa na ye te. Papa Isobé, bonjour. Ouais, bonjour. Merci beaucoup. Tout le monde a assisté dans le il y a moi là, par rapport à l'identité de président. Comment on a banné belé ou ça qui n'a point noir. À quoi il peut kunda makunda, mais quand même besoin qui souci wana, il y a qu'on se déplacer, pour déléguer le président Moussoussou va bien amener comme le président Lombe pour qu'il ne soyez à toi on a besoin de qui wana et ça pour alona et l'oroni ou à quoi kunda mana point noir qui fait kakaya. Maintenant déjà Azali Congolais na biso donc Azali Congolais. On a bolingo na nenga osara to kuta na baronel ba tournage presque to solo la to lia to mila na baronel ba ada ba fâché ba to nyoso no siko tambo ba to na bolingo te ba bongo poani na kamwa nani artiste comédien nini oso yebia kufa la poison te akufa la poison tangela ko munga yebite obi bi avec poison te bomaki ba comédien ba to teli te. Bon, même lancer un mot par rapport à notre président et le monsieur Soukali. Ah, c'est là qu'il geste Rokenik Braza pointe noire aux accords à Mélodie Koya. Un mot par rapport à notre. Bravo papa, il y a déjà papa, Azana Moté, Mona Zana Kerwana, travail à ça là qui est mérité, qui est Sengaï Karaye, à Kendaz ou encore Ayana, en tout cas, coup de chapeau papa, au Salaga pour la Mélodie, mais mon colombe de Komosu, surtout les Kamosu, je goya, n'a que papa a toujours apte pour notre côté les matchs, c'est un peu ça. Mais le quoi appelle Mélodie qui n'a pas fait de chance, il y a un moment où il peut m'accompagner et qui n'a pas payé. Donc il n'a pas si peu de comédien nyonso. Merci peu na la patronne parce que dès les premiers jours à Zalakiwana, à Salépé moi pas. Il y a un monde qui est bandeko, va déplacer, va kenon nous, na point non, les nos premiers soins. Donc merci. Pour la famille, pour la mono atiki, moi liloba, na bafanatique balinga Mélodie, makati karane théâtre parce que atika théâtre te, Mélodie atika théâtre te, Mélodie azana na point non azana na groupe na ye. Mélodie na point na abanda qui non pas président du 15 au 15. Atika théâtre te, atika théâtre ndeni. Atika ki théâtre te bela kinde. Ayebeka ki obika na ye, yo sozo belo, est-ce que oyeba ki okufa te? Non, ayebeka obika na ye nde sala ke tema Mélodie azaki mutu oyo. Likam na ye akoka ko partage yango te. Soka zaye na ya ta lobby andeko bengelanga ta mutu boye po ana okoka te. Tu comme un niveau que on a point ezala hotel mais aux taxi. Mais comme un niveau bazwa bis. Ta rande ko moi sinda comme un niveau. Donc nzamba zwaka lokumu na nyoso to sali. Donc toi ne loko le baté. Bona mwana Mélodie azana ba fan ebele Nico Shega e mam na loba. Azana ba fan ebele e mo pa komaki na tournage boy. Akomo bwaka. Omo Nico Shega ese yango ko mo bwaka mingi loko a José de Londres boendeni. Tellement comme na ba fanatique ebele na choité. Alinga kota moi 10 na tableau moko. Do ba fan nyoso ya Mélodie poi. Abande ko bwaka bino bo sepela ki. Bo bosa na te bosa assemblée tatiki mwana ya mwasi. Il faut attendre, il faut lier à bien. Bino mo boyi ba famille na biso. Toza na biso na ba PDG te na ba famille na biso. Bino nde ba fan na biso nde bo commander ba PDG na biso ba boss na biso bo soutenir moi na Mélodie. Donc ma msu moyen ko ba na TV ezate mais bo soutenir bo tika te bo hésiter te. Moi natanga bien alia bien et ozala penza bien. Est-ce que bino de côté ba comédie bo organisation mo ko na mwana. Bo ya munene to sali ya muketo kokandeni. Tout le monde est absent, ça va nous connaître trop. Il y a groupe bazate, tout. Liste après bimi va contribuer, mais groupe ne contribue. En tout cas, on a évité organisation ni bango bazo sala parce que ça moi na bango. Mélodie alongwa qui paye pour ça qui groupe naï. Donc na moni fleur bango qui moko ya ba organisateur au ba télémaki parmi ba maman ça peut moi na ya sans souci. Il y a des faits sans souci. Donc tombe kaimpe au bongisa côté wana to le bateke ba abandonner ba sali boye non to yebite nini bango ba bongisi parce que Mélodie a keme moi naza azali très bien tu vois donc moi naza
to limité bande côté, j'espère na moni bande ko belé musu baza acteur sans souci. Bonjour mes sincères condoléances. Bonjour et merci. Balandi a différentes chaînes où on partout dans le monde entier. Organisation matanga eleki non ndengeni. En tout cas, Nazaki parmi membres organisateurs T, mais ce qui est vrai, et l'équipe bien parce que jusque-là, et les caca bien. Et les caca bien. Mais tout à l'heure, la présence, il y a artistes comédiens dans l'enterrement, il y a Nicole Mélodie, il y a plein de gens, il y a plein d'artistes comédiens. Mais maintenant, il y a maman Nabiso Zola, Tania Zola, artistes et comédiens, mais tout le monde a absence d'artistes. Pourquoi la différence? Mélodie a tiki scène il y a de cela plus de 10 ans. Mélodie a sali ba film a marqué monde. Mélodie aza actrice te aza loko ngati. Ngana okiozala actrice peut-être na yebani na quelques pays du monde, mais Mélodie a côté place en quotidien. C'est-à-dire nous on a connu Mélodie en étant encore gamine. Pour autant dire que a sali kombo aza icône. Tu vois, aza parmi ba pilé à monde à théâtre. Ceux bato lélé belé c'est normal pour sali pe musale belé. Ceux bato lélé parce que c'est musale belé, les autres moni par rapport à ma contribution, mais maman Nabiso Belvika n'est vraiment remarquable. Nathan montant c'est $500. J'ai jamais vu. Sentiment, déjà ces sentiments à exprimer c'est en elle Linda Lobango, en vrai dire c'est en elle, mais seulement nous autres on peut dire que on donne que ce qu'on a dans nos maigres moyens, on a contribué comme on a pu. Maman avec ses avoirs elle s'est dit je peux donner 500, ceux qui ont 500 à Pessi, donc c'est pour rendre ces derniers hommages quand le bac non contribution on a participé que Ndekonanga a Kendana Kimia a Kundaman honneur. Si je peux donner plus que ça, occupe ça peut être 500 et ça au moins en contribution.
Hommage à une personne chère pour nous tous. D'après sa biographie et son vrai nom, Paul Nicole, fille de papa Paul Moyele Antoine qui nous a quittés, qui est décédé, et de maman Aya. Voilà, nous invitons le pasteur qui est ici. De ce ezali po opesa biso ke moko na moko amitala atala lobi akozala wapi toye awa polo mpona Nicole te mpo Nicole akoyoka biso te me toye awa mpo Nzambe ayoka mawa asala ngolu olamu na ye oyo ye asalaki na se ya moki bapièce bafilme lokola livre sacré, malédiction, famille ya nani, makila ya nani, complot, zunguluté, toyebité, cadeau surprise, kebana surprise. Ça c'est les anciens du groupe Sans Souci. Et Makaya également. Bana Irumu Boza déjà wana. Avenue esika nini mama na biso Mélodie, la famille va aller famba. Bana Irumu. Bana Irumu.